Hmm. Coucou. Siko tolobela endométriose. Na esko kolobela endométriose. Endométriose eza nini? Nga muntu nalobela bino endométriose boy na souffrir na makasi. Eya maladie moko donc na mutu moko abela ngo oyeba ndenge ko expliquer te. Eza d'abord maladie omunganga ye moko ayebi yango te. Médecine moko ayeba te akosala nini pona maladie oyo. Même médecine ayebi yango te, c'est mal connu en médecine. Mais ba fille ebele ba souffrango misusu pe ba yebi na bango te ke ba souffrango. Donc eza maladie mo eza comme cancer, mais cancer te parce que et agissara muke comme cancer, mais ce n'est pas cancéreuse. Vous voyez? Donc eza nini na ba période na biso a basi, er toza na ba règle na biso, ba règle ezo bima, mais misusu ezo kende na ba organe misusu, ba organe voisin. Il y a l'utérus. Donc, c'est comment? Ba déchet msusu, ezo kende kofanda na poumon, ezo ende fanda na ba intestin, ezo ende fanda na vessie, ezo ende fanda donc na ba ovaire, que fandi kuna msusu yomona est bloqué même trompe. Tu vois, trompe de Fallope. Biso tout est bien. Bomona. Donc est-ce que orozala na ba douleur intense? Est-ce que ba douleur wana ezo dépendre na mutu na mutu. Ba msusu azani na ba douleur te mais et ça la bongo pe fanda nango. Mais ba msusu pe mona azala ba douleur kaka na période ya menstruation. Donc elle a commis na ba période na ye comme senti ba douleur une semaine avant msusu pe après ba règle na ye donc comme senti ba douleur. Ba douleur wana eza inexplicable. Eza vraiment douleur très intense. Mais si comme maladie yango ezala diagnostiqué directement te ezwaka baton bako diagnostiquer même après 7 ans après 6 ans nde bako diagnostiquer balobi ke ozala endométriose. Tu vois, donc une fille soko monique okomi na okomi koyoka balumu pasi mobo ozo comprendre te ezosala na ceinture pelvienne. Ceinture pelvienne eza awa na bassin donc na awa quoi kota pibiso wana na se ya libumu. Donc au sentir moi ba mal na ba ovaire tous les deux ovaires au sentir mal na dos na mkongo donc ceinture pelvienne quoi. Sous sentir donc ba douleur na ceinture pelvienne aux amoisi quelle que soit la ère à ba règle il faut vraiment qu'on zala na écoute ma casse pour oyeba ko sala bilan oyeba ko talo sala check up pour ba yeba so ezani osala ba iram tout consort parce que eza biloko oyo etungisaka et ça là vraiment pasi parce que ezo sali ba cellule ezo se mité te ba cellule ezo se mité ezo panzana en désordre ezo ndiko bwaka mana ba organe sous quand ndenge métastase en cancer esalaka mais osko eza no cancéreuse. Bon, donc traitement nango curatif ezate parce que eza maladie chronique. Eza maladie chronique ekokende pe kozonga. Lokola nalanda témoignage ya fille mobwe Ariachou, azali na témoignage azali na ba lithiase, azali na lithiase rénale. Tu vois, azali na ba calcul rénaux. Donc neti mutu asali déjà ba calcul rénaux ana. Parce que ba calcul rénaux ezala di mususu bilo akolia di mususu ya ba infection sexuellement transmissible, vous voyez. Sikoyo mutu o déjà sali malade ndenge Ariachou ndenge azana, il faut asala nini? Il faut landela sous régime ne bien parce que soka négligé kozonga lisusu. Donc eza maladie chronique, eza neti ba diabète, eza ba maladie chronique hein. Bomona donc eza bénigne. Bomona. Donc er ekozonga lisusu bongo ezala bien te, il faut komela mai mingi, ko éviter ba pomme de terre, ba kwanga, de ba bilo makasi mais il faut komela nde mai mingi na ba juice. Il faut komela ba juice trop na ba mai mingi kolia ba légumes mingi ba légumes nyonso tout eza bien il faut ko pona ba légumes o eza bien ba fruits nyonso tout eza bien il faut ko pona ba fruits o pe eza bien donc CNTP ça ndenge mona mutu ya ba endométriose wana donc eza ba maladie moko ekozonga parce que eko manifester par ba fibrome na utérus o koma na adénomiose o ba benga adénomyomatose. Donc libumune comme na ba fibrome ebele misusu comme minene mikie comme na ba kyste ebele na ba ovaire polykystique donc tout ça bon on a donc
mingi yaka na ba produits laitiers aussi hein kolia ba produits laitiers mingi aussi ce n'est pas bon produits gras donc mona ke olia neti ba mafuta trop hein ba graisse trop lipide trop na nzoto aussi ce n'est pas vraiment très bon donc yanka ngana te ya ba fille tala ngai na pesi témoignage parce que nzambe abikisi nga nango Dieu est vraiment très grand parce que za maladie okenda boete soit nzambe fois tia loboko donc na médecine boye désolé hein bakalima na yo moni ezalaka bakulukaka ba arrêter menstruation na yo ba peso demi ménopause tu vois et pas moi je suis à âge à progrès nokola ngai na âge à progrès omona donc bako peso traitement ya bongo donc batia on a demi ménopause parce que ezo salema bon par ba hormone donc yango evivaka par ba hormone donc ba hormone nde mutu epesaka bango makasi epesa maladi wana makasi ya kose multiplier ya kovivre ya kozwa santé tu vois ba hormone ya biso ba progestérone ba FHL donc ba hormone ya biso mutu esalaka bongo tu vois ba LH eza ebele ba hormone eza ebele ndenge esalaka biso bongo donc au estrogène yango mona bakopeso pilule au estrogène bapeso pilule progestatique po esunga yo parce que bakoopere mais kozonga nango su baopération mosusu basali opération mais page ezongi fois 12 000 koleka kutu ndenge ozalaki normal bomona donc yanka eloko na nga nalobela bafille bosala check-up mutu mosusu akobanda kolela libumu dysménorrhée na dysménorrhée omona ekozala mpe bacause wana mais oyebi mpe te yango fo otala alimentation très bien komela mai vraiment mingi parce que ekoma lisusu ntina barein omona okomi kosuba pamba tu vois omona okomi osala mpe bapolakiri donc ozosuba na ozoka mposa osuba mingi me masuba ebima mokie polakiri oyo badiabétique basalaka soit omona osali poliri donc soit cystique soit donc vc komi osala pasi donc eza maladie moko vraiment pasi mingi mpo vraiment ozwa mwa mpe kimia il faut ozwa donc pilili mpe pilili oyo ekosimba yo mpo bapilili mosusu mpe eza ozwi mpe boye waya esali mpe lo te esimbi yo te donc yango kala ninga na conseil osana maladi oyo eza vraiment maladi oyo ezolelisa bana basi eyelelisa bato ebele parce que douleur wana eza violente intense donc il faut melaka batramadol kwa sa baketoprofène parce que boye okokoka te bamédicament mosusu kutu esimbaka kutu te mais ce n'est pas dit que so oza nango oza stérile okobota te malgré mema mpe infertilité mais ce n'est pas dit à ça donc okobota na yo mais ememaka mwa infertilité ekozala mwa problème ya infertilité mais nzambe so asali grâce okobota na yo après mpo okobota no mpe boye mpe ezemeye nango tu vois donc bose trakase nango te bose soigne kaka boprie nzambe akobikisa bino ndenge na biki parce que c'est mon témoignage je vous dis vraiment ntangi naloba na yawe parce que non nzambe asali nga bikamwa yango loka na nga na explike ba jeune fille donc nzambe asali nga bikamwa il faut kozala mpe na hygiène moko ya bien donc ya bien neti ngai nazalaki na bainfection te eloko te salpingite te mais nasufaki nakoma na bapériode na ngai mona nazokaka libumu mpasi tu vois ok c'était ça jusqu'à ce que nabiki na nzela ya bonzambe na soin ya médecine parce que soki tosambela il faut mpe tolandela makambo mpe kote ya médecine parce que nzambe apesi biso mpe mayele wana tosesungana parce que ayebi ke soki totikali boye tokokufa pamba boye yango bomonaka pesa po ebomba baorgane oyo eza pete oyo eza na kati neti barein tu vois bamitema parce que soki ezalaki libanda boye mawa plein bomona donc ozosambela ozolandela mpe traitement ozolandela mpe traitement yango nde kozala vrai bien pour comprendre kotala biloko kolia kolia n'importe où te n'importe quoi te donc il faut kosala keba parce que oyeba te chimique nango eza ndenge nini epesa retour ndenge nini soki osangisi oyo na oyo il faut vraiment kokeba vraiment je vous dis vrai donc yango kelo na nga nayebisa bino sur témoignage na nga sur endométriose parce que cette maladie eza vraiment pénible c'est vraiment pénible sorry pénible eza vraiment pénible parce que eza maladie incurable
eza maladie incurable tu lelo na bazwi kisi nango te. Mais mpona fibrome kisi moko ebimaki boye esmia kisi wana eza très bien. Omona moma soki neti omeli yango après opération soit avant opération omona vraiment ke bafibrome mpe limwe uterus no mpe ekomi propre mpe vide. Donc louons Dieu, Dieu est tellement bon pour nous, hein. Donc, ça y a on a témoigné grandeur en Zambie, na concernant maladie, peut-être les autres concernés, peut ba fille moussou, baza pe na ba problème nango. Donc, des fois pour mon otie bouillotte na libumu et l'ongola ba douleur, pour moto wana chaleur wana air et kota, au moins on appelle douleur réseau diminuer mon pied, mais il faut ça qui se passe que si tu es endométriose même bouillotte et simba pour tout. Tu vois, okangi soit okangi eloko ya moto na libumu nyonso omona basalte wana nyonso tu ekobanda mpe kobima ozosala yango mingi soit mpe ekosila olia biloko mingi eza na bacitron batangawis baai tu vois. Donc sente mpe esa bokeba na baviande balégume mosusu bafruit mosusu mpe eza vraiment bien te. Donc je voulais seulement partager ces témoignages, hein, parce que j'ai vu qu'il y a d'autres filles aussi qui souffrent donc dans la maison, partout où ils sont. Donc c'est pour cela que nous allons partager. Kiss kiss.